ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi na bandeko banso bazwi nzenga to libaku ya kolanda IBC One na ebete bozala kaibele pambatenga yo abino Ange Kashila nazali bongo pona ko panzela bino sango ndenge bomesana na lolenge oyo boyokelaka ndenge salaka bino bien elobaka na mikolo miso ete soki na koloba mai oyo kosepesa bino te to na koloba oyo sepelisi yo saela biso commentaire to opesi mo atoli ko bakisa mai le nini to kosala mosala ikende penza na ndenge sengeli na yango wana na pesi sisu matondo mingi na mozalisi ya chaîne maman Chantal Ayawe na papa Ose vraiment na pesi bino matondo pamba te boko sala ete basango ya boye komela bandeko bazali banda to bandeko bazwi libaku te ya koyoka basango ya lolenge o ebimaka na ABC One na ebite ezalaka ebele te mais kaka moko oyo bosibo mesana koyoka basango za bongo ABC One na lombango to kokende na meka koyebisa bino kolakisa bino maima koleka na mboka na biso mais kala to bandai konzima eloko ni to bandai konzima biso no soto ebi ba meti ba utaka nini bosangani ya moto mwindu na moindo na Congo ba meti ba koma be ba fazer ba meti ba koma ba mandia pona nini moto nyoso ko yako sundola ye makambu kaka na Congo po Congo eza fulu eza ni to ebite na yango ana Ferdinand Lokunda azali bongo mokambi ya association ya ba meti atelemi alobiete lokola ye paza meti aboyi bandeko misusu o ba utaka libanda bapaya bayaka kotikela biso ba charge bayaka kotondisela biso ndakisa ba indien ba japonais soka si aboti na congolais asi amona mwana lokola fulu mais oya boti na ndeko na ye nde akotikele héritage mwana wana kozana ba mapangu mwana wana kozana na vie malamu oyo koto bakomi ba mandia batondisi awa omona ba indien ebele komona ba pakistanais ebele komona ba français ebele na ngwani za ebande ko sala pasi baimboka batomboki baimboka batelemi bafongoli miso pe matoi ko bundela pe ya bango pe loposo balobi ba ko zala abandonner te il faut ba récupérer pe droit na bango Ferdinand Lokunda tikala kisimate asali lisanga na ye pona ko lobela ba meti pona ko bundela ba meti babandaki bongo na ambassade ya Belgique sika bakende ko tika nkoma na bango pe posala bango lokola Belgique andima kete bango nde basala kimbeba bandimi kaka ya pamba me balobi eloko nini te bakoki kosala pona ko sauver bana o baza ba fazer na kati ya Congo awa Ferdinand Lokunda tikala kisimate akeiti na mokanda na ye koyebisa bango ete kondima na bino ekoki kaka te pamba te bana awa baza ba fazer bana awa balia kate bana awa batanga kate condition na bango eza bien te mais moto o artiki ya ye mokumba awa kuno komona azana ba immeuble aza bana mibale be misatu mais awa tiki awa azata na ndako moko te azata na place ya kolala te eloko kolia te makamba bongo ebandai ko sala pasi ebandai ko sala soni ba congolais on dirait tozaka na valeur te moto koyaka na mikumba na ya tiki soka si atiki akena ye akei pe libela mwana tikali fazer soki mama za na makoki te mwana tikali fazer Ferdinand Lokunda tikali simata lobi na bandeko na biso ba Belgique te alobi na bango kondima na bine kokite eko kosilisa pasi te eko kosilisa pota oyo bandeko bazana ngote kisi nango ekozala be boluka eloko nini boki kosala kozwa bana wana en charge kolukela bango solution nde wana toki komona ke bondimi mbeba na bino bondimi mbeba na monoko bofandi na bakiti bana ba fazer libanda na yango wana mwana mboko akima kimbango pona koyebisa bango ete bandimi ke basepeli lokola bango bandimi basala kimbeba me mbeba na bango ekokite il faut kaka babakisa eloko moko pona kosunga bana wana tolanda lisusu bongo to ya kosolola lisusu masolo misusu toye awa parce que oyebi association tosalaki yango pona kosakana te pona kokosepelaka bana mindele te tosalaki association parce que mindele bazoya bazobota bana bazokende sans merci sans au revoir alors tozomona ke kotika mwana ko abandonner mwana ko sundola mwana ezali acte criminel eza ko bomaye indirectement lokwa basalaki yango bande ko wangana mais lelo bandimi premier ministre belge andimi na bato nyonso ke no bandimi ke bango bazali ba complice bazali ba auteur ya abandon o biso toza ko sibira ngo lelo na discrimination donc lokola bandimi kondima soki kaka kondima te pe kosenga pardon soki wana te il faut ko réparer yango ko réparer yango c'est-à-dire bazongisa biso na ba droit na biso lokola bana nyonso voilà pourquoi toye awa
Et les lorsqu'ils zongi cité, zongi sibino na ba droit te Asmeco et ko kana nini ko sala. Ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation parce qu'ils ont le bon de la bangote. Muto bengi o papa. Ya za bango ba papa na biso. Ko état congolais azali maman. Papa ndimi faute na ye. Alors, tango papa ndimi faute. Akozala obligé à réparer à kozongi sa bana na droit na bango na o bango baza ko luka. Eza eloko ya ko bondela bango ezali obligation ba ko obligé bango ba réparer ba préjudice na bango basa o basa kiso na ko. Pour ni ko bandaka na Belgique mais ba indien pe basala ka kongo to mona ka pe bana ba indien ba ko tambola na villa bazangi batata. Oui, association na biso ezaka ya bana ba Belgique ya ba Belgique te. Ngai onde na za bongai papa na nga za Belgique te. Nazali président mais papa na nga za portugais. Bana pe ya ba Belge bazali. Ba nationalité ba indienne bazali, ba chinois bazali, ba japonais bazali, bikolo belé. Yango to bandi awa parce que Belgique nda ya kotia matambe na liboso awa. Yenda bengi bana banoko na ye na babana kasi na ye boya ko envahir Congo tango ba ye ko envahir. Au lieu ba respecter droit de l'homme, ba respecter te. Ozobota na mutu. Moi si yango parce que ozo respecter ka bana ozobota na mundele. Mais bano zobota na mutu mwindu omoni yango tina te bazo nyata bango ozomona yango ba souffrir te zalika mona ote bisengo ka yo na mwasi na mbetu ozui bisaka na yo okena bomengo kobokola bana mususu siko biso banyama tozalaki banyama bandakala mais lelo tozo banyama te tofungoli misu to bi il faut bazongisa biso na ba droit na biso tozali en même temps congolais en même temps belge ou portugais ou bien italien ça dépend de la nationalité ya papa na yo omoni kutu ndenge zali botoko kende kutu long Bajou mususu plus tard, biso to na droit ya kozana double nationalité. Un Congolais alongwa wake ko koma Belge, a même temps congolais. Siko ngai mutu na makila ya Belge. Comment nga koza la Belge te? Comment nga koza la Congolais na jui na nyoso mbalete parce que mutu boto langa ngo azate. Parce que na minute nga na za nango. Na za même temps noir, en même temps blanc. Comment on te parce que na za la suki boyo kansanga za mundele te. Na za ndambo mwindu. Na za pendambo mundele. Siko ozo confisquer ngai na za la ka Congolais. Mais Belge talanga te. Siko na botamaki na nyama bien nanan. Comme na botamaki na mutu ango za Belge. Donc il faut pena jouir comme Belge nyonso. Voilà pourquoi tu es ko bandana noir. C'est aussi ça. To kolanda na Portugal parce que ngai fona tanga na Portugal parce que baza ba papa na ngai. Na ko tanga na no NDT ou bien Italie ou bien France te ngana ko banda. C'est aussi ça. To keno ni Portugal. Donc c'est nos autres solutions na Belgique. Et puis vous allez obligé parce que moi que baba nene koboya boya mais les lobandimi parce que ba moni pression leki ba moni ki en tout cas likambo e comme la dimension mosus ba koya ko bima parce que baza ba criminel koboya mwana kozwa responsabilité ya mwana kozwa en charge te ezali ko bomaye indirectement donc le kola bandimi pe ba sengli susu na pardon muto sengi pardon pardon par exemple muto ayibielo abino mama limbisa ngai biloko no bande ko lukanga mutu na yibaka yango okay oyibaka okay na wema na leta te mais zongi sanga nanu biloko wana biso to ndimi pardon na to pesi bango mais ba réparer biso bazongi sa biso lokola bana ba néglige ki biso bazongi sa biso na ba droit na biso ko bota mana noir ezali ko za l'esclavité soki ba noir bazaki ba esclave lelo bazali sous ba esclavité donc biso bana toza sous ba esclavité bazongi sa biso na ba droit na biso lokola bando bango bazobota na basi na bango ya mindele koyebisa na bandeko nyonso oyo baza mpe bameti lokwa bino bayebi te bakobanda wapi bakosuka wapi biro na bino eza mpe bakobanda ndenge nini oui biro na biso ezali na référence rond-point yolo médical avenue université 1 bis soko komika na station ya rond-point yolo médical otunika na oluka biro ya Asmeco bakolakisa yo ou bien numéro de téléphone 089 72 41 225. Merci ndeko. Tosi kolanda bongo Ferdinand Lokunda apesi mai oyo bandai kopesa pasi. Alobi akosuka kaka na Belgique te. Eza na bamboka ebele. Eza pe na ba japonais, eza pe na ba pakistanais, eza pe na ba chinois, eza pe partout. O batika ya bango mikuma na kati ya Kongo to mona bango mindele, bakoma na bango be ba fazer kala to bande ko banga mundele zo banga melelo ko banga te, bamba te bendia ko ya botisine ka congolais. Kenaye
mutu ayebi ke congolais wana soka si azwi mwa lipa lokola nzala eza na Congo soka afutele mwa ndako moko ya $30 $20 amoni te vi na nge bonge ayebi te ke moto wana za likanisini akotikela o charge lobi kuna ozana musala te ozana na makoki ya kokolisa mwana te okotika mwana komi fazer na ngo na biloko ya bongo tozo ko telemela yo ozolanda biso partout olandi émission oyo esali opasi ndeko Ferdinand Lokunda apesi numéro na ye bozana baka ya bongo boya na bango pamba te Congo eza fulu te Congo eza fulu te balobi état de droit il faut to bongisa makambo nyonso chinois oya te aboti kaka na congolais tike parce que eza congolais yeka abokola yeba na baza chinois indien ko ya mingi ba indien ba osala biloko wana mingi kalezaki ba belge mais lelo to komona mingi eza ba indien ba ko sala biloko to boyi fulu ba meti na Congo to boyi fulu ba meti ezalaki bongo moi lisolo muke to memena bino mukola lelo mais botika la susu na mwa minute moke poto betela bino susu masolo o etali penza bakelasi ya bana o etali kelasi ya bana ezo sala pasi tata mokambekolo alobaki ete état de droit la kaki biso makambo ebele mingi bato bachepe ama yele pe makanisi bako banza ete kelasi kozala ya pamba bato bakufutela kote ba maman ba déjà bandi ko réclamer na ngongo to koloba eza na ba école mususu bakomi déjà kozwa ba avance ya minerval bako senga babiloko ndenge ezala kaka kala mais balakisi koto na bango pe balobi ete eza na blocage ya munene elingi ebebisa likanisi ya chef de l'état na kotangisa bana pamba yango wana tolingaki toyoka bango moko eloko nini ekosala ete bana batanga te eza nini volonté eza te posa yango ya bana batanga eza te toyebi te tolanda balakisi comme ça tozonga lisusu Exeta, TENAFEP et autres frais complémentaires. Ce sont ces frais qui pèsent sur le ménage pauvre et qui placent la majorité d'enseignants dans une insécurité sociale. B. De la prise en charge des enseignants par les parents comme mode de gestion et de fonctionnement des écoles en RDC. Constat du côté de nous parents. Nul n'ignore qu'il y a plus de 20 ans, les parents d'élèves, soucieux de la formation de leurs enfants, face aux multiples menaces de grève des enseignants mal payés et pour éviter les années blanches qui se profilaient à l'horizon, avaient pris l'initiative d'allouer une petite motivation aux enseignants pour les encourager à continuer de dispenser les cours. C'était sous l'impulsion du feu cardinal Frédéric Etchaou de heureuse mémoire. En concertation avec un groupe de parents catholiques élargi, plus tard aux membres des comités scolaires catholiques, ceci a produit un apport significatif des parents ayant contribué à la stabilisation de la situation sociale des enseignants et dissiper toute menace de grève. Cette invention qui a uniquement été lancée pour un petit temps a fini par être institutionnalisée par l'État congolais comme mode de gestion. Malheureusement, ce système a présenté ses limites avec les conséquences qui sont entre autres la difficulté de certains parents d'élèves de respecter leurs engagements vis-à-vis de l'école à cause de la situation économique et financière précaire des ménages. La déperdition scolaire qui a entraîné beaucoup d'enfants dans la rue pour se livrer au phénomène Chegué et Koulouna. La corruption dans nos écoles et la dégradation de l'enseignement, l'appauvrissement à outrance des parents d'élèves devenus les contribuables des principaux dans la construction des infrastructures scolaires, salles de classe, bureaux, installations sanitaires. La démission de l'État congolais face à ses responsabilités. Le constat d'une discrimination qui fait que certains enfants étudient tandis que d'autres restent en dehors de l'école. Du côté des enseignants, il est resté la seule catégorie socio-professionnelle qui n'a pas de prime institutionnelle. 20% d'enseignants profitent de ce système contre 80% qui éprouvent d'énormes difficultés de survie. Le système utilise l'enseignant quand il est en bonne santé
Mais quand l'enseignant tombe malade ou décède, il est abandonné à son triste sort et est remplacé en violation de toute réglementation en la matière. Le système expose l'enseignant à une insécurité socio-professionnelle grave. Tous les enseignants qui revendiquent la transparence dans la gestion des frais des parents sont exclus des écoles par les gestionnaires qui se battent pour que le système perdure. Le système rend l'enseignant esclave, car le peu de primes qu'il perçoit doit être payé pour la scolarité de ses enfants. Avec ce système, son employeur n'envisage pas mettre en place une politique salariale devant prendre en compte toutes les rubriques qui interviennent dans les calculs des salaires, notamment la tension salariale, les allocations familiales, les soins de santé, les transports, etc. Toti kolanda balakisi mwana mboka Jean Bosco Puna azalaki bongo liboso ya ba parents basalaki mwa lisanga pona kosunga pe ba parents o bayebi nanu te ba okende kopesa mbongo tata mokambi ekola lobiete kela se kozala pamba boni ko kopesa mbongo kaka bino lobi boko ya lisusu bache minerval cher mais ba relaxa bino procédure bino boko pesa bato wana mitu makasi pona ko lia mbongo na bino leta na biso azana mbongo oyo ko tangisa bana ofele pona ko prise en charge ya banselia balakisi mais comment biso moko kaka to ko bebisa makambo wana poto laxa to zana mbongo lobi to ko loba ete bana ba ko tanga bien te lobi to ko loba ba ko benga na bana il faut to tika likanisi wana to soutenir makanisi o tata mokambi kola lobi ete kela sezala gratuit to telema ya lobi kela sezala gratuit biso to ndimi oui tata mokonzi iya to kokende to kotanga kela se kozala gratuit boni lelo o ezo telemela likanisi to ndelo bakati ete misolo bimate pona bana kelasi yo nani po ya ko bebisa likanisi oyo po ba mama o batekaka mapa bazwa pe mwa makasi ya kotangisa bana neti bandai kosala pasi mama atekaka lipa mama atekaka kwanga okotala fona ye ekomaka tana ba 30,000 te mais Minerva afuterezaka 150,000 est-ce que okobanza ete mwana na etango akendaka classe wana azwaka mate ya mikolo nyonso mikolo bakatela bana wana est-ce que mwana na ye asalaka ngo est-ce que mwana wana akozala pe na mayele lokola bana nyonso na ngwana to komona mwana na 6e akoloba français te mwana akokoma te ezouta awa na ngwana likanisi oyo bapesi biso ete bana batanga to meka kotelemela ngo po eza droit na biso bato moko misatu 4 te batelemi baboye eloko pona eza na faveur na bango nde baliaka po Kongo eza kaka ya bango tokoboya neti nga Ange Kashila nalingaka kozala be na nzela na sima ba population pamba te biso nde population nde to mona kapasi bao bazana kati ya bureau ba mona eloko te akobima na jeep na ye azana salaire na ye azana carburant na ye yenzala ayebi yango te bana na ekuti batanga na Belgique mais ya fanda na Gombe bafutaka biye ya ndenge nini siko likanisa bongo soki botikeli kaka bato ya bongo bakamba biso na ndenge bakomema makambo tata mokambi kola lobiete kela seza pamba boni bato misusu balingi babungisa likanisi ya kelasi ezala pamba en tout cas tokotia miso na biso nyonso ete kelasi ezala pamba mwana ya mutapusu yepe fuatanga mwana mama mapa yepe fuatanga lokola bana nyonso batanga to boyi ba distraction ya kolinga koyiba mbongo ya baimboka pona kosala makambo susu kokosa ba enseignant bando kosa ba biloko bolingo bando sala wana en tout cas tolingi yango te tozana posa ya makambo ezonga ndenge tata mokambi kolo ye moko alakaki alobaki le peuple d'abord alobaki robanda mingi na bakelasi nda kitina social kelasi kala mingi te bana bakota mais to koyoka bakomi kofuta ezosala pasi soni en tout cas bande komisusu o bazape na bangwende pona kolandela mai matali oyo bozala na mitema o bosi bolia pese koka Kabila sali 17 ans loko nanu bolongwete bokolingo kende nango tina suka en tout cas botika ko compliquer balakisi bazala na likanisi moko na chef de l'état bana babola batanga to komi na biso na suka to ko kata te sange to pesa matondo mingi na réalisateur na biso Aimé Kasaka vraiment en tout cas totondio botondi pamba te yo moto sala ka ete bilili ya boemona na partout na baibanso bakolanda ABC1 to pesi pe matondo mingi na ba concert na ngao bazo tala nga déjà Yville Karine
tanda fongola linga lisu na peso pe matondo mwana mboka zo pe ayo mate mutombo na bosani tozo banga nini pe na mozalisi ya chaîne Maman Chantal Ayao en tout cas matondo mingi na papa Osé totikala malamu. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.